Pona nini kosala moninga boy. Pona nini kosala moninga boy. Ayibi yo nini. Azwaki nini ya yo. Vraiment, na sepeli nango ata mukete. Vadi Tambo azaka Vadi Tambo nda za Vadi Tambo te, mais il a une famille où etchela kaye motema. Lelo Vadi Tambo obimate. Afandi wana nana omemela ye soki pe nini. Na ebite passion naza nango, passion na yoki na ba diaspora ba na ba image oyo bozo mona ba mbuma nyoso bozo mona na nzoto wana. Eza ba mbuma eza na nzoto ya Vadi Tambo, eza montage te. Ndeko bozali komona ba mbuma wana, ezali grand frère na biso, ezali confrère na biso qui fait bien son boulot au babengi na komo ya Vadi Tambo. Bien muto asala musala na malamu akoma na eta oyo ezali parce que moté mabe boti makasi na internet. Et lelo yo komona ke na lelo na kati ya musala oyo bato bakomi ko boka na ba maladie. Parce que o eza wana eza te maladie e uti ke no ba infection soki ni te. Eza maladie opende uti ke muto abwaki. Vadi Tambo azaki na likambo na mutu te. Vadi Tambo komona ke no ba bwaki les maladies boye, c'est vraiment choquant. On voit que la mutu maladie pona nini. Est-ce que na sima ko boka les maladies ndo zwi loko bande ko luka. Est-ce que na sima ko boka la Vadi Tambo maladie ndo zwi musala ya sala ka wana. Vadi Tambo na ebite. Bon, nga na ebite soki ya koto ya kabanani soka fana kana banani. D'ailleurs za kana mutu na yemoko basanya so ba yebelie. Apa na terrasse, amela bière, azala wapi, azala kana mutu moko wana. Lelo Vadi Tambo na eta oyo, Vadi Tambo torsi ni mutu lolendo. Donc chaque jour makambo sika mabe ya mabe kaka ntezo bota. Ya malamu ezo bota te ka ya mabe mutu ezo bota na internet. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te Maramba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez actuellement sur Congo Dialogue TV. Eh bien moi, c'est votre Kevin Mohamed Saïdi et comme on l'a toujours fait, surtout ils aura vraiment plaisir ya trop koyeba ke bozalaka tellement belé kolanda biso et na nzela ya basinga na nzela ya ba télévision na bino na nzela ya ba lien et surtout ba poste to salaka surtout yango esalaka vraiment ke no bolingo pe misala et bana ko sala convenablement. Et je crois bien vous voyez les images o eza koleka wana ndeko bozali komona ba mbuma wana ezali grand frère na biso ezali confrère na biso qui fait bien son boulot o ba bengi na komo ya Vadi Tambo. Et kotala ndeko be vie bien muto asala musala na malamu akoma na eta oyo ezali parce que moté mabe boti makasi na internet. Lelo yo ndeka tolobaki l'autre fois journalisme ezaki musala moko ezaki musala ya honneur. Lelo soki mutolobi ke naza journaliste, soki mutolobi ke naza soki chroniqueur, ba ma ba moni yo muto abuzoba a on akalezaki muto azaki na valeur makasi. Et lelo yo komona ke na lelo na kati ya musala oyo bato bakomi ko boka na ba maladie. Parce que o eza wana eza te maladie e uti ke no ba infection soki ni te. Eza maladie opende uti ke muto abwaki. Vadi Tambo azaki na likambo na mutu te. Vadi Tambo envoyer la personne, j'avais compris que non c'est une personne bien. Comment on a que non ba boka les maladies c'est vraiment choquant. On voit que na mutu maladie pona nini. Est-ce que na sima ko boka les maladies ndo zwi loko bande ko luka. Est-ce que na sima ko boka la Vadi Tambo maladie ndo zwi musala ya sala ka wana ba maîtrise ya zaka nango nde ozwi yango point d'interrogation. Vadi Tambo na ebité bon nga na ebité soki ya koto ya kabanani soka fana kana banani. Mais est-ce que moi nga na yebi ezali que Vadi Tambo a évolué kana fimbu na fimbu. Fimbu na fimbu ezali ya Ken Piana. Et Ken Piana par rapport ya ba bloko mususu wana toko ta vraiment vie ya Ken Piana te. Mais na Ken na plutôt na fimbu déjà asala musana e malamu.
lelo yo motema mabe ya boye mpona nini kobwakela moninga bambo. Valdi Tambwe aza na problème na nani? Valdi Tambwe asimbaki eloko ya nani? Valdi Tambwe asimbaki mwasi ya nani? Nyonso eza ba question totunaki o balobi ke na nyonso wana asimbi eloko ya mutu te, ayibaki eloko ya mutu te, abimaka na mwasi ya mutu te. D'ailleurs azalaka na mutu na ye moko bato banyonso bayebeli ye. Apa na terrasse amela bière azala wapi? Azalaka na mutu moko wana. Balobi ke Valdi Tambwe malade aza nango wana eza malade ya kobwakela. Malade ya kobwakela. Pona nini kobwakela moninga malade? Est-ce que le on internet poto yebana? Poto sala masola bien esenga faut kobwaka na malade, faut kofinga na ba bêtise. Est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que c'est important? Lelo Valdi Tambwe na eta oyo. Valdi Tambwe torsi ni mutu lolendo. Kofi Olomide opesa Valdi Tambwe, opesa Valdi Tambwe valeur. Félix Oisier kazo opesa Valdi Tambwe valeur. Tozomona ba pasteur, ba pasteur de l'US bazo opesa Valdi Tambwe valeur. Et lelo Valdi Tambwe na eta oyo. Babiloko na nzoto na eti so eza kolokoto, soki pe na benga ngo nini na yebi te, nzoto malili. Pona nini? Pona nini kosala moninga boye? Pona nini kosala moninga boye? Ayibi yo nini? Azwaki nini ya yo? Valdi Tambwe déjà nga na yebi toluka tozwa ye moko vraiment Valdi Tambwe parce que na Congo dialogue ba vérité bimaka. Ba vérité bimaka. Oya boma magi robima. Soki pas na problème na mutu parce que na minzo to chana oteke no sana problème na mutu. Ezaka likambo obage la moninga maladi. Ata problème ngo ezalaki. Obage la moninga maladi pona nini? Elongo ni babongisaka te. Likambo ni basolaka te. Vraiment na sepeli nango ata mukiete. Je crois bien ezala bandeko musu baza na poto ba Holanda biso. Na habité, bo pesa na biso confiance parce que ezala nango kaka partenaire to zaka na bino. So bino beza batu musu baza na poto, c'est grâce na bino o ezaka biso to zoka moi lamba, to zoka moi 100 francs, to zoka moi nini. Et c'est grâce à nous aussi, les ezaka non ba kombo na bino peso tangama. Tana nito komo sala na mabe. Na yebi ke ezala batapoto musu baka na France, bazaka pesi bonandi pete batapoto ba rotina mutu moko boye. Sala boye na sepelaki te pa lobaki mabe ay mutu tel. Ata lobaki mabe. Nde ko koma na niveau ya kobaki na moninga biloko boye. Valdi Tambwe azaka Valdi Tambwe ndaza Valdi Tambwe te mais il a une famille où etchela ka motema. Lelo Valdi Tambwe obima te. Afandi wana nana omemela yeso ki pe nini, soki pe nini. Belo ka kolia bazo pesa imbongo. Mutu azate na mito famille na nde komi ko souffrir pona nini. Ko faire souffrir ka Valdi Tambwe te, ko faire souffrir même libota na ye parce que on yaza na ngoto ebité. Charge ya memaka biso to ebité. Caméra bombi makambo ebele. Caméra bombi ba réalité tellement belé. Il y a des fois na koza na fandi bo devant caméra na zo seka. Mais o ezo lekela nga moko en coulisses bino bo ebité. Charge autant musu moninga memaka bino bo ebité. Ko fandisa moninga, ko pesa moninga repos forcé. Pona nini? Est-ce que c'est important ko bagela moninga maladie? Ata besoin na problème ngo ndeni. Est-ce que c'est vraiment important? Asali yo nini? Asimbaki nini ya yo? Parce que jusqu'à présent, comme il y a moto à qui maladie et banité. Jusqu'à présent, comme il y a moto à qui maladie et banité. Et ça n'a pas si. Souvent, on a dit, Eliezer bébé de la presse, pas ça pas qui est un piano. Na moi na Facebook na ye alobi o ba que na moninga maladie pose wanini. Parce que comme on a que non ndeko wana cha bongo ben aza sur quel coup azoka passe ya ndenge nini. Tel il m'a publié na Facebook parce que Eliezer déjà na yebiti na vie privée batu makamba batu pena za rapenza te o wana nga moto na yebini na zolobi. Valdi Tambwe asali mokili nini, asali ba chroniqueur nini, asali ba journaliste nini, eloko nini yo asimbaki ezanga ikena ko benga moninga na téléphone. Valdi ta eloko bo sala kitala mouvement bo sala kitolo baki boy Valdi na sepelaki na ngote aza mutu. Soki kosenga ka rectifier ba parole na ye wana a rectifier yango. Soki kosenga s'excuser, à cause s'excuser, soki kosenga ka assimiler parce que nga déjà na Valdi Tambwe na yebi que non c'est un homme sage. Aza mutu alobaka bien, il fait tellement bien son boulot koyoka ke kozwa Valdi Tambwe, Valdi Tambwe. Mais sérieusement na okinzo malili et puis pesinga na pasi. Ba miso kiti ngai. Kofandisa moninga, surtout kofandisa moninga kina ngo yango to ebinde kinezali ki ezopela moto. To sa ba millionnaire te ba milliardaire bazate.
kofandisa moninga oyo eza ke no alukanga mbongo ne parce que na kino eza na bandeko baosaki kuluna na age Valdi Tambwe wana kaka moto asimbaka lichette azali mais Valdi Tambwe mpe na constata mosala na ye asala yango mpe kitoko makasi ozwa sikoyo moto ya lolenge wana ofandisa ye parce que azalaki na problème moko boye ntango mosusu ye moko kutu no aza na reproche na likambo yango te oyo ezaka yo moko nde oza na bakanda na yo nde oreprochele Valdi Tambwe et pour voir que la moninga malade à niveau. Vraiment, c'est choquant, c'est aussi déplorable, c'est vraiment écœurant. Mais évitez, passion à Zanango, passion à Yoki, et n'a pas diaspora, on a une image, besoin de bamboumanio, sur le moment dans notre toile. Et ça, bamboumou, ils ont un autre Valdi Tambwe, ils ont montage té. Et ça, pena malade, on va voir que les Valdi Tambwe. Nani d'abord que les Valdi Tambwe malade. Asalaki nini, asimbaki nini. Et là, quoi, nani ya simbaki. Est-ce que Valdi Tambwe a un problème na moto simbaki mwasi ya moto? Ata pa simbaki mwasi ya moto. Ata pa yibaki eloko ya moto. Soki Valdi Tambwe a moto bokanga marana ye. Soki Valdi Tambwe a moto si bozo temps kokawa kompone ata 2 fois 3 fois. Soki bozo ki temps ya kosala makambo minene. Et vous prenez que bozo temps kobenga moni ata pendant 1 minute. Ata dira 1 minute ya pamba oyo. Valdi na mona ki boy na yoka ki boy. Valdi na zana besoin be mango na ndenge wate Valdi changer. Sala boy Valdi kokende suna façon na te aza mutu. Ya kokena niveau ya kobwage na moninga maladi boy. Eza pasi. Eza pasi. Je crois na komi na suka. Bandeko bakolanda vidéo yo. Ba numéro ezali et toko bunda na bokasité na biso déjà Congo Dialogue. Avec la grande équipe technique que nous avons déjà, moteur mabe côté internet le roi likambo, l'engeza soutien internet. Internet c'est comme ça qu'on fingana. Le ba fingana qui va vie privée. Le ba fingana qui va maman, le ba fingana ba papa, le ba fingana ba yaya. Le côté maladie. Donc chaque jour marambo sika mabe ya mabe 40 zo bota. Ya malamu zo bota te ka ya mabe mu te zo bota na internet. Ils a pas si paiement. Et je dis un grand merci comme ça. Et je crois que Bunda Bunda, tous les éléments, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue, photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo là. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a besoin d'émission kitoko ya émission ya culture kitoko pour mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te mamba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko.